Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Angaye. Makamu ezali. Angaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonsoir la Chine, il y a Karine Mokonzi, la baronne, bonsoir la Chine, bonjour ça dépend, il y a R, Oyo Borolanda, baleine de la presse, votre humble serviteur, Nayara Awa, Pona Rope Sabino Rabasango, Karine Mokonzi, Pona Rope Sabino, Nini Oza Robongisa Mana la Chine, baleine déjà Nazali Bosso, Nabino, Ngana Bandarana, Eyindi, Naninda Rosa Rosa la trouble, Naninda Kotisi Pitopali na la Chine, Naninda Lobiga Karine Mokonza Robala. Baleine de la presse Nayara wana pona royebisa bango bazala calme bamela maya malili oboni so baza calme bameli maya malili bakokufa noki te fo bamona nde Karine Mokonzi aza kobala fo bamona pe na live wana ne olega na chez Mokonzi officiel. Baleine de la presse déjà na koti pour comprendre ni baleine de la presse ayo solula awa na ba chinois na ba chinoise à propos kaka ya libala ya Karine Mokonzi la baronne. Ça c'est déjà, je m'en vais pour saluer déjà Rose Bombo officiel yende patron na chaîne on a repesa mbote le boss allait chakupewa pourquoi pas te na date d'harmonie otalanga depuis Canada maman bibish motema Cédric Makela maman bibish makopo l'éternel maman mami na pesho ba mbote ko toujours rolandanga. La Chine, combien de personnes déjà basombi ma puta? La Chine a lobby combien de personnes déjà basombi ma puta? Apparemment bato baza ko soma ma puta Karine aza ko poster bango na page nae. Apparemment bato baza ko koma makambu ya bien Karine Mokonzi aza ko poster bango na page nae. Yo za ko zela nini po soma mali puta? To lobby fete ko sala mana bandaku na bino. Bato bolanda Karine Mokonzi ba fanatique Karine Mokonzi. Ezaka rateke posa chinois ou chinoise ou oza mwana mambo to maman autorité no kozala na kata salle non. Ezana bandeko ebele pe ba kozala te mais ba ko célébrer fête lokola Karine Mokonzi na kata ndaku na bango. Il faut batouba comprendre qui est Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a la fierté chronique oh lelo batouba ko gagner lango batouba ko betela tolo. Lelo Karine Mokonzi lelo batouba ko bana base belé ba bibi na presse. Et ça pour la Karine Mokonzi wana photo lo barango. Siko tango mami ya ba chinois za ko bala. Tango autorité morale za ko bala muto a façonné ba chaîne lelo belé. Muto a pc emploi pa ya bato belé lelo aza ko bala. Yango na solo bana bandeko nyonso mort d'ordre des ekoyaki. Batu su ba bi ali putango za longité li puta ngoza ne longité bache longi pona nini balobi kaka li puta bakoche longi komi kote mo po kende fete bozo ko boya ko kende po nini olache longi ya Karine yango Karine atanke ya muto atimba aboya kini ko cha bilongi na mama puta lobi kaka bosomba li puta na ndenge o baza ko tekela ngo na ndenge o bomoni pe couleur na ngo ezali mais tinda photo pa Karine posto na page na ye poto comprendre que za vrai chinois oza mama ou papa banda ko landa Karine banda kala na mabe na ye na malamu na ye c'était toujours là pour soutenir Karine Mokonzi yango na lobaka na la Chine union fait la force bato ebele lelo bakomi koya na la Chine po banda ko cha munoko toza na tente ya ko ganga toza na temps ya ko sala promotion ya libala na minute oyo la choupette za ko talanga Jenny France za ko talanga Sandy Beka za ko talanga ibandeko baza ko talanga siko Marceline Kaninda aza ko tala baleine de la presse siko na minute oyo Chine za conscientiser ne retour kota zalika yebisa Karine Mokonzi ba finga za ko bala muto bondimaka te ko bala muto bondimaka te ko fana na château aza ko bala obi bato bele ba comprendre rappeler histoire te Karine Mokonzi ko mi na photo rappeler na bato tanga ko mi na poto bobi ba problème oyo e komela ka tanga comme pas Myriam alongo pas Myriam Karine Mokonzi ko mi na Belgique boyebi ko komela ki Karine Mokonzi ko mi na Belgique nana ndimaka Karine Mokonzi ko bando fana na château nana ndimaka Karine Mokonzi ko kutana na papa na biso Feli nana ndimaka yango eza ba mystère moko boy oyo biso na la Chine lelo photo betela rango tolo ngana lobaka yango atane walobaka ah baleine de la presse nazala kawana na la Chine naza eyandwa na la Chine. Les propos tenus de cette émission ça n'engage que baleine obaka na kolobela Karine ngana roya te na télévision pour commencer à parler car ba finga ki baloba ki non na roya pona bongo te ngana minute onesko na komi ko belela batu ba comprendre que Karine Mokonzi za ko bala bino boza ko loba nini bino bato bo chaka ba point bino bato boza ko boya Karine mandenga ba sese
Et lorsqu'on a biso dans la Chine, faut te comprendre. Et lorsqu'on fait motiver biso ce qu'on a retravaillé sous fort. Tobi me sous ba Karine mon compte musu ya lobi nenge lo kota na libala. Ba faut pas comprendre ngo. Mon comment on a biso nenge to sala musala o peme na Karine. Il faut to ba dans nane rezo relève. Nane rezo moto ya Karine mon compte. Karine mon compte on a la wana ka na disposition la Chine. A la wana ka raté pour asale la biso ba direct nenge asale la biso. Akokoma quand même pe na ba limite moko bo selon engagement na papa Feli. Matiki biso mobimate complètement, mais faut déjà préparer le relève. Et c'est très important. Et c'était la minute pour te concentrer Karine mon compte na minute to za komi concentrer. To bosani na biso objectif. Nous avons un objectif, l'actualité nous oblige de parler de Karine Mokondi. Yako seka bato tout, basa la guerre na Karine Mokondi. Yako seka bato tout, basa la guerre na Karine Mokondi. La majorité bato basa la guerre na Karine Mokondi. Babota bana, babota babalate. Bafute la rana bango banda kuna bango rane bafute la rawana. Mais Karine Mokondi zo fute la nana ku kota bo bima bo kita bo zonga bo sala bo monene na Nzambe. Oh, la Chine, faut pas comprendre. J'aime moi dans Rose Bombo officiel. Baleine de la presse, ayant droit, il y a la Chine. J'ai le droit de parler. Soit il y a la poste koloba, na koloba. Tango ba maman o batala ranga le rôle ba kabibi mwamba la bellissime, maman présidente. Ba comprendre que baleine de la presse aïe, baleine de la presse asa koloba. Il faut na beta tolo. Tant on a beta tolo na les gars na Rose Bombo. Karine a commenté en pleine émission. Elle s'est dit yonen de konangai. Poto za na ba Afrique ya bandeko bozo talangai. Binonyo sobobi ka soki mariage wana bale na ina poto. Na ngana kota na kata salle. Na sali mama na événement wana na ganga na tombola ta Karine Mukongo. Poto phénomène no ngana na lingana salle la pembe na Karine soki na période d'événement ngana za face à face na Karine. Na rotombola ta na babenga na kingo. Toto longi, faut pas comprendre ngo esengoni no biso tozana ngo. Maneko langa ko bundela loko mutu loko Karine Mokonzi c'était pas facile hein. Ko bundela mutu loko Karine Mokonzi c'était pas facile hein. Na minute oyo tozomona ka ba formalité na lobara. Batu o ba komi ko kumisa Karine Mokonzi lo ba kumisa par rapport à ba formalité hein. Mais bagarre quand on parle de bagarre et internet bato ba bunda to ebi bango tozo reconnaître ba savoir na bango pour ne pas citer les noms et créer sous ba problème. Bato ba bunda to yebi bango ba bunda biso pe bato to yaki to bundi to yebi ndenge to bundaki. C'était pas facile. Bato mso bengo na numéro privé ka pa finga yo. Yo mwana mobali ngambe bozo kumisa mwana mosana à cause de quoi? Nzoka ne ba ebagite oyo biso tozo luka epa na ye. Nzoka ne ba ebagite oyo nzamba zo bongise pa na batuka ba yinga na humiliation. Ben insulte na ben insulte. Oh batu ba yinga na internet nde bazo finga Karine. Mais lelo yo tokolobanini. Lelo ndenge tokosala musala o lelo ne tokomi na étape tokolobanini. Non? Nzamba za munene, nzamba yebi ndenga sala ngamaram na tana ye. Et puis si nga lisusu baleine makasi ya ko encourager bandeko basi o ba perdre des espoirs bandakala amona loko bala esute amona loko bota lisute amona loko ye vina esuki nzoka ne Karine ebisa biso atandele ba ko comprendre pena ke ngai naza ngai na osala mama minene ngai na kobala. Lelo to monini lelo to komi ko solo ma mususu balanga c'est comme changer na télévision bato senga pardon ba komi ko senga pardon pona ni Karine za ko bala bato ba kotaka banda ko nganga ero bazo ko bulende ba obela maboma ba pacte na bango ba signer que Karine wala bala te yo mona dan muto bozane ne côté muto bone makila te mo keno kangena ndako nganga mais ba bilo kona na internet salama bato belé ba kende na kombo ya Karine ndenga ba kati baloba biloba loba. Mais lelo yo ebisko ba sort na bango zanini bokomo na sima mikolo bato belé ba banda ko kufa bato musu ba ndobela maboma. Pourquoi à côté kinda ko nganga pas conquérir sur ça Karine mais ko conquérir sur ça Karine yongo yo utia pour conquérir Karine nkona succès outi wa muto asinya ko dinda na ba tomba koti na tombo ça l'émission muto akota na kati ya mode aki ko tala sœur Marie Musa nani yebi yangote mais vénément sur vénément. Mouto sala maman na émission dans les pas de faire rigolo ba batala ba mona marambo sala. So Karine Mokonzi risque batu marambo batu belé lo ba risquer. Pero douana journaliste o tsembango ko tiboloko. Pero douana so Karine Mokonzi simbitija qui a l'émission ici les petits maram avant ni ba pio.
yango na lobaga lelo ba chroniqueur to ba chroniqueuse baza ko affronter makambute yango na moni après Karine mutu mususu azate mutu mususu azate obima na ba vivacité Karine obima na ba loyal alors Karine na ba courage Karine azate yango na photo ça la toujours dans sengo pour Karine Mokonzi à servir république à servir monde lelo longo libiso na pauvreté lelo comme si batuba na misala ebele a créé un emploi lelo tondimi que Karine Mokonzi a créé un emploi belé tala ndenge batuba komi ko sala misala lo na YouTube cop ni ne za sur lo na Congo cop bulo boy eza suwa boule comme un réseau social boule comme un réseau social so tout le monde sala na sala na chaîne kingani o sala na sala grâce à nani grâce à Karine Mokonzi. Grâce à Karine Mokonzi, première chroniqueuse ou aya na ba fanatique, nenga ba musicien ba na ba fanatique na ba orchestre. Première musicien, première chroniqueuse c'est Karine Mokonzi, ba tout ba total baleine de la poste ba yebi yango. Yango na loba Karine Mokonzi fa profiter na succès na ye. Ah ben voilà, Karine Mokonzi a profité na succès na ye. Succès wana tina souke memi Karine na victoire. Succès wana tina souke za ko balisa Karine. O esengo. Karine Mokonzi ba finga tata maza ko honorer tatango. Karine Mokonzi mama asambela mingi aza ko honorer mama yango. Karine Mokonzi ba fingi yaya uti ko kufa aza ko honorer yaya na Lilita. Yango na lobi la Chine mutuna muta sala musala na ngambu na ye mutuna muta défendre Karine na air nyonso ya lingi kotala na chaîne ya muninga te yo tala ka repa na ondengo sala musala tokutana la prochaine président Rasuluzolo.